aboma ngai po akenanga nde par là siko na mona benda que oui Nzambe a existé Nzambe azali Dieu n'existe pas mais Dieu est nde place siko na contempler siko nguya na Nzambe na mona benda que oui nazali na bon côté Satan bimelanga ombre bimelanga na kata ndaku na lali na kata ndaku batu nyonso bazali na kata ndaku babimila bango libanda poto banda kotala TV batu babimila bango libanda bon na bete yango ba esi jini kamba jina siliki kosilika so jina siliki nde apesi siko condition alobi po alimbisa ndeko Arnold po makambo nyonso ezala bien esengeli ndeko Arnold asani apesa ye deux parfums eau de Cologne ayebisi abi mwana mobali po oyelanga deux parfums eau de Cologne siko mwalimu lokola atalaki ke ayebi evi ke mwalimu azali don na connaissance ya baparfum na connaissance ya mwa babiloko ebele mpe ayebi na bamontant bapri ya baparfum ezali atali gabiso na tiki kaka jini apesa toujours baparfum wana bongo epa na ndeko Arnold eozalele kasi po aza mwana classe nde asaleli demande epa na jini ayesi jini abi te aza mwana classe babiloko wana eozala pasi po asomba yango ale jini atomboki nalobi akosomba kaka baparfum wana kaka ayelanga de parfum wana mibale ya eau de Cologne na kati ya bapriere awa e solution ezala trouver l'esprit wana baobeyisa bino maboma te kimia ekozala parce que aza un vrai homme de Dieu nde esalamaki bon c'est yango moto ya famille osomba yango eloko mo soit ndako donc nakende opesa yango mbongo garantie c'était pratiquement impossible ya kosala yango parce que ezali mbongo moko ya bacondition moye okende osala yango makambo bongo ezalaki te ata nasalaki multiplication yango me mbongo yango moye oyebana kozwa yango ndako eza te moye opesa yango mpe famille to ozwa motu okabele mpe eza te donc ezaka mbongo efoka masanga babar babilongo ya bongo donc na bafutilité donc c'était comme ça alors nde eyaki siko kosalaka etango oncle atindi mbongo nde mbongo wana esovaki biso po epermettre ke ti tobanda so okende kolukaka ndako nde ntango mpe toluki ndako siko tozwi place nde esali siko ntango tozwi place ale na longwe siko kuna ntango nayebi so ngaba ntango nayebi so ngaba naye kokutana so na ndeko Arnold nde ndeko Arnold azoyeba te nga makambo nyonso tu esepasaki na nsima nde abetelinga makambo nyonso tu donc nazobeta tala biso ya makambo eyindaki tala ezalaki botala bobo mpe kuna makambo wana mboka eyindi mpe bobo mpe kuna basaleli délivrance bachasse baesprit wana esprit ya mwasi wana oyo abandaki kose manifeste na nzoto ya bobo mwasi wana azalaki tuni nde sikoyo basaleli mpe bobo mpe délivrance kuna na niveau ya banduni aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Chers fidèles internautes, nous vous aimons beaucoup. De l'amour du Christ, c'est la princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa. Dans cette émission, témoignage, Biskawat Mamoun Loboko Nzambe, bah expérimenter Magam Namouni Satana, Bazong la humble, la princesse, probablement la bino yango. Et les lots, tozo, kende nako kita, un témoignage à notre bien-aimé, l'évangéliste Joël, qui est déjà sur ce plateau, mais rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Et je dédie ces cantiques à ma soeur Neka depuis les Israël, maman Betty Kokelea depuis les États-Unis. Régie, à vous. Azamwana motote po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien
Yesu azana bomo. Pepana. Aïe. Est-ce qu'on va mettre la Yesu mololo? Ah. Zambiani wakashidi wakashidi. Numishi wachilu maizani. Wamilele wamilele mama ni Yesu. Zambiani wakashidi wakashidi. Zambiani wamilele wamilele mama ni Yesu. uliposoma mashauri yake. Yoka Frère Billy oyebi na lingala na yoki ote na lingi to swa avion tokende Mbujimai soki tokomi na Mbujimai nde tokozonga Kinshasa lwa c'est vrai tokende Mbujimai Merci de retour sur ce plateau. Ce cantique a fait plaisir énorme à maman Amadé depuis Londres, Zamba Pambolaye, et c'est félicité maman Myriam depuis France, à Chalon sous-sol, et c'est félicité Bandeko ya Balongi. Merci aussi à maman Dadandimou depuis Belgique, Zamba Pambolaye, on a été l'homme de ces pélicieux. Sans plus tarder, je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour servant de Dieu. Comment vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, Dieu fait grâce, merci. Ok, merci. Oui, nous continuons dans cette optique de notre témoignage. Déjà un mot pour la malandine surtout Bakolandayo. Ok, merci beaucoup. Chers fidèles téléspectateurs, place union surtout Bozali, dans tous les 5 continents, dans Pessi Binombote, dans Kombo na Yesu. Et boye ba toujours na ko continuer ko landa témoignage oyo ko ba na ko édifier bino pe ko ba ndenge ni sengeli ko orienter to ko encadrer mabota na bino ba foyer na bino ezala bana o boboti et ko zala penza malamu mingi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. L'homme de Dieu toujours ko ba na témoignage na yo oyo obandaki et qui ne vraiment malamu na ngona nzambe nini oyo ya malamu pe makasi toyeko bakisila bana nzambe. Ok, merci beaucoup. Témoignage na biso na dit que to sukaki un peu na partie place oyo
eyaki kosala ke ndeko Arnold akendaki kokende kosenga jean ayebana opesa ye kisi moko ya pasi partout, donc c'est-à-dire ya basi po ndeko moko aya kosenga epa na ye ke non opesanga kisi ya basi, donc mwasi nyonso na okutana na ye nazwa ye kaka nde lokola asalaki demande wana epa na ndeko Arnold patali non na dimension na ye esengeli pas ça quelque chose parce que on était comme des maîtres féticheurs quoi. Donc esengeli qui paye à ça quelque chose pour la demande montaïque, donc côté pas na ne ya mo akenda soko kutana na ndeko wana mwalimu pour ndeko wana mwalimu ayeba no kita jini oyo azana capacité ya ko résoudre des problèmes wana pour être yé peta moya apesa ndeko wana asenga ki mais fort malheureusement tant jini akitaki on a le bac déjà il y a un besoin de donner un qui est rapidement tant jean a quitté au quitter jean a quitté mais ndeko Arnold a qui une incapacité à recevoir jean parce que au déro jean a banda donc dégager et banda pour permettre que ndeko Arnold aille ba pesana pour faire face na ko ba solo siko banda ko cha éliminer mupanzi azocha zo mupanzi pour solo tellement il est kakini nde abanda kocha elongi mupanzi so tango jini a constaté que a remarqué que Arnold azocha elongi mupanzi nde atuni siko mwalimu wana mwana mobali oyo boye nini azocha elongi ne zolone mupanzi mpona nini sikoyo nde ndeko wana adefendre o te eza tamsu première fois po asolo wana bino nde ya mwana azocha elongi mupanzi ale jini atomboki ye ayo rosolo ngai azochele mupanzi seke ayo kinga kele mwana mobali boni yo eloko sali nde complication bandaki wana tant complication bandi sko na kanda wana jini epesi kanda malheureusement yeso ko sala ke tant jini ayesko ko silika ne ayebisi mwalimu lokola mwana mobali oyo azoyoka nga solo azomona nga nkele pe na ero pe bino bokitisi ngai epesi jini kanda jini asiliki kosilika so jini asiliki nde apesi siko condition alobi po alimbisa ndeko Arnold po makambo nyonso ezala bien esengeli ndeko Arnold asani apesa ye deux parfums eau de Cologne ayebisi abi mwana mobali po oyelanga deux parfums eau de Cologne siko mwalimu lokola atalaki ke ayebi evi ke mwalimu azali don na connaissance ya baparfum na connaissance ya mwa babiloko ebele mpe ayebi na bamontant baprix ya baparfum ani ezali atali gabiso na tiki kaka jini apesa toujours parfum wana bongo epa na ndeko Arnold eozalele kasi po aza mwana classe nde asaleli demande epa na jini ayesi jini abi te aza mwana classe babiloko wana eozala pasi po asomba yango wana jini atomboki nalobi akosomba kaka baparfum wana kaka ayelanga de parfum wana mibale ya eau de Cologne nde nakoyebana kotraite dossier na ye après makambo nyonso ekosila nde eyesi okosala ke lokola jini agangelaki mwalimu ayesi mwalimu akota makambo wana te soki ye mpe akoti yango akobelise mpe liboma ntango siko mwalimu atali ekomi mpe danger na ngambu na ye ye mpe atali asokoli mpe maboko mpo amoniki antuka niveau wana ekendeli ezalaki niveau na ye te nde ti jini chaman chine asengi ke basani bazongisa ye nde mwalimu asali priere azongisi chaman chine ntango ake kokende na ye asali atiki mbongo atikaki kosopa mbongo après mwalimu lokoti na ye mbongo tututu atie na ye na saki ndeko Arnold siko moye alokota eza te mpo émotion de yesi esali ye ke jini akangeli ye ende eza boye fo apesa biloko wana mibale so apesi te akobela libongo so akombe ya trouble ntango jini atikali na kosopa mbongo moye alokota mbongo eza te courage esili makasi eza esu te nde mwalimu alokoti na ye mbongo chaman chine atiki azwi ayebisi Arnold omoni nayebisa ke bato wana bazalaka compliqué makasi bato wana bazalaka très compliqué tala sikoyo situation sikoyo ndenge ekomi estce yo okokoka osomba baparfum wana parce que baparfum wana na Congo soki eza te etekamaka na Égypte soki na Congo eza te fo kokende olukango ntina Égypte sikoyo estce possibilité wana ekozala condition mpe bapesi ye ayiba mbongo te mbongo esengeli asombelaka baparfum na soit mbongo asali mosala na ye moko soit mbongo bakabeli to soki mpe horoscope alokoti peut-être wana sava me mbongo nde ya koyiba nde te donc condition yango wana ayiba te siko condition wana de esi epesi daye motu pa soki ezali na bata mbongo ya koyiba mais peut-être alingaki ayiba na ye akende na korésoudre problème wana mais siko mbongo mpe ya koyiba mpe baboyi
ce que ça quand même après d'avoir travaillé, après d'avoir posé la nuance surtout dans le temps et l'équipe, mais après ça nuance à nuance surtout de Arnaud de Sala, mais et comme il a donc une étape où on a compliqué la situation, à bonne fois même matin Koyogela, à donc la dérogation surtout, la série nuance sur Gina Boya le bi au Kaka le petit galibon. Ne est-ce que ça la gagne Arnaud? Tant que madame, il n'y a pas de mois de l'eau à PCI qui entre 24 et 48 heures. Mais est-ce que ça a un autre à Koutaïna de Komo Moussous? Ne quoi à Zaki moi, il colo, na Marambotalika domaine en haut. Ne si quoi à un autre à Talissier histoire. À essayer de taler des abonnés, là où Koutana Mali, boy. Mais tala, na kenda ko senga duwa mo ko na mutu a senga tinga. Kena zo duwa wana ya basi na pesa maintenant on a quitté la situation de échanger. Jim a essayé de déjà vous faire la bille à condition de n'a parfait n'a pas bon exact ce que il s'en a n'a pas ça ne quoi a ici Arnaud a Sabina en tout cas pour nous tout misaté le go les abongo il faut que tout ça la quelque chose quand bien même que les apps facilité mais c'est que tout ça a toujours quelque chose mais ça dit que de quoi a juste que Arnaud a mené a essayé d'habiter kuna place on a travaillé là kuna pour abandonner donc au na avenue Kama pour biso tozali na avenue Bulumu yesu ko azana avenue Kama makambo tant nazo beta bonati nazo pesa ba référence na ba adresse pour eza makambo eza donc vérifiable eza témoignage te ke ndenge batu musu do bazo zo ba témoignage a commis a sali montage a témoignage ya pesi pour batu ba sepela non o so eza makambo ke to vivre yango to sali yango pe avenue mobimba ba yebi biso voir même à quelques avenues dans l'angaba bayebi makambo to banda ye kosala donc yango soki na mata mutu ake na matoke selo yo moko o bengana te o mikendeli ka yo moka otuni kaka qui est frère Joël na avenue Bulumu numéro 16 nangaba otuni kaka frère Joël azanani frère Arnaud azanani okoyoka histoire na biso nde bakobetela yo makambo biso tosala tina ndeke tobongoli mpe mitema bayebi nyonso wana tukaka na même avenue wana donc tosala makambo ya mabeka wana tobongoli mpe kaka mitema toza mpe kaka wana ti tokomi mpe kosalela nzambe tu bayebi yango eza témoignage moko eza édifiant mpe eza témoignage moko eza vrai nazoloba makambo toza koinvente te mais eza makambo eza vrai alors ntango sikoyo esali bongo nde ndeko wana Inès abengisi Arnaud baketi na avenue Kama du côté temple ezalaki temple na epuye azali dans la temple deux temples dans na kati ya ndako abanda osala deux temples na kati ya ndako ya temple islam ezali na temple pe ya bokoko ezalaki ya bakisi ya bokoko sikoyo eso kosala ke ntango bakena ndeko Arnaud ndeko wana travaille à jouer protection kisi ya protection ya bokoko asali demande bapesi Arnaud kisi ya protection bazui protection basali bapesi Arnaud tant bapesi Arnaud protection esili mpe dossier évident na yango babini mpe bakei aese Arnaud nde apesi protection ata bajini baye olugo mpo babeliso liboma moye obela liboma eza te mpo ozwi déjà protection makambo nde esesili croyake makambo esili kaka bongo ndeko Arnaud mpe avandi eleki nango eyeske kosalake bajini baye oya tant bajini baye oya sikoyo mpo dele ekoki batali sikoyo dele osiko bapesaki Arnaud ekoki Arnaud parfait aye nango te eloko moko te aye nango sikoyo ntango bamoni ke dele ekoki babisi ye mwana mobali aza mpenza teti toyebisaki ayela biso de parfait mais aye nango te dans ce cas il faut sikoyo tokende oluka ye mpo to agir nde esali sikoyo ke bajini baye oluka Arnaud ntango baye oluka Arnaud bazomoni ete baluki Arnaud bamoni ete baluki Arnaud bamoni ete baluki bamoni ete nde bajini bazongi susu labo ntango bajini bazongi labo mpo bakotalaka ndeni tokoluka Arnaud tozwi ete nde ntango bajini bazongi labo bake siko kotrouve ke eza na ndeko wana nde asalaki kisi ya protection apesaki Arnaud ozo comprendre donc nde sikoyo esali ke bajini sikoyo bake kosala bazongeli sikoyo ndeko azali kisi apesaki sikoyo Arnaud bazongeli sikoyo retour bake sikoyo epa na ye ntango bake mpe bakende kooluka ndeko wana ye bakutani bamao wana baprotection sikoyo de temple lokola temple islam ezali kaka na kati ya ndako na bango ya bokoko mpe na kati ya ndako na bango nde ntango sikoyo bajini bake sikoyo koluka ndeko wana mpo basali retour
esimbi te bazwi ndeko wana te alesko lokwa besprit ekutanaki dans na kati ya ndako na bango ale besprit wana mbala moko esenflamme nde esala trouble na kati ya ndako milingi ebimi moto epeli dans na kati ya ndako ya ndeko wana mpo nini bajini bayaki mpo bazongela ye bafrape pourkui ye ayebi na kopesa arnaud de protection mais ntango bajini baye bakutani so na temple mosusu ezali wana ya bokoko ntango bakutani wana temple wana nde siko bitumba ya baesprit ebandi baesprit bango na bango babundi bango na bango ale ndako moto milingi ebimi e nde makambo esali eyindaki boko siko ntango siko dossier eyindi e siko kosalake ndeko arnaud na ndeko wana mosusu batali babi nde sikoyo eza boye na minute oyo tokomi na situation moko eza tellement critique tokomi na situation moko eza tellement dangereuse parce que toza déjà en voie ya kokende obela déjà liboma sikoyo nini esengeli tosala po totrouver solution nde sikoyo babandi sikoyo koraisonne paster nini esengeli bakende koluka mpo ayebana korésoudre problème wana de façon ebazwa délivrance mpo milimo wana eza nini eyebana kobebisa bango te nde sikoyo bakomi sikoyo koraisonne est-ce que ça la ndeko moko ya païen ndeko wana pe à son âme akufa déjà comme on a une merveille ndeko wana lokola ye azali pe la païen mais apesi siko idéal lokola dossier eyinde bino bo ngana moni solution la moko bokendela koluka basala nzambe po boza délivrance po soki te mabeza talaka moto topesaka nde bakisi mais ye nde moto apesi siko conseil ke bokende koluka basala nzambe mais ye moko atikali yaka na kati ya bakisi yango ozomona makambo mosusu ndenge yango wana délivrance epesameli bato nyonso te yango mpo moto abiki epesameli bato yango bible elobi Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut donc so nzambe aponi yo to asepeli na yo c'est que eza selon souveraineté na ye eza selon volonté na ye asala ndenge ezosepelisa ye moko nzambe yango nzela biso toleki epesameli bato nyonso te ka baleka kuna mpe bazala délivre eza na bato baleka nzela lelo babela maboma batikala bongo eza mpe na bato bakenda nzela wana mpe bakufa eza mpe na bato mpe mosusu bakenda nzela wana bavi na bango lelo nayebi te soki eza mais biso dimoi soki nzambe alingaki ete tozala oyo toza lelo eza parce que depuis l'éternité Dieu avait déjà planifié toutes choses Dieu avait déjà créé quelque chose depuis l'éternité que tala parcours oyo ezala boye après finalité yango esengeli ezonga bepo bato il faut basalelanga donc c'était comme ça nde makambo esepasaki esi osalaka ndeko wana paye ye topesa bakisi na ye nde apesi siko conseil mpana baarnold bokende luka basala nzambe nde esalike baarnold siko baye siko koraisonne ezali église moko tobanda koleka église wana so oza wana biloko okotisi so oleki kaka na porte église wana il faut sentir biloko il faut eningana soit il faut baesprit mosusu ekima soit il faut banimero mosusu ekima yo nde sikoyo ntango base reflere église wana eza place boyeboyeboye na veni kipata nde sikoyo ndeko arnold na ndeko wana mosusu nde bakimaki mbangu baketi na église wana mpo bakende koluka paster ntango bake bakutani na l'homme de Dieu bavandisi ye babandi sikoyo otalisi ye problème wana ntango baexplike ye problème yango tout ça l'homme de Dieu abia bon eza boya bobanga eloko te nazobondela mpo na bino abondeli mpo na bango aprie mpo na bango abi bakolanda bino lisusu te tututu mais il faut tokota retraite na bino lokola mpe toza na kati ya retraite ekozala mpe madame bino mpe bosala liboya bokota après tozala na kati ya bapriere awa e solution ezala trouver l'esprit wana bakobebisa bino maboma te kimia ekozala parce que aza un vrai homme de Dieu nde esalamaki bongo nde so bandeko arno bazwi mwa kimia astope babiloko wana abondeli mpo na bango aprie mpo na bango ayesi bango boso nde basimi nzela mpe basayani bazongaki nde siko ntango bazongi esiko kosalaka nga kote oyo mpe na ntango lokwa totala na situation ya ndambe babuki ya famille tout ça siko nakomaki ya mpe perdi na bamakambo ebele ndako babengani bino babengani biso na ndako tobimi totelengani tokomila kokende oluka na place no ya kovanda mpona na kotya biloko après place wana nde foso tobanda so kokende oluka lisusu ndako ya kofutela yango place oyo mpe nalinga mpe napesa conseil mwa mpona bafamille eza très important parce que eloko nga na retenga na makambo esalema etikala mpenza lokola histoire mpe témoignage mpona ngai eza ke soki oza na kati ya libota to obani na kati ya famille
oza mobali to oza mwasi yebana osala la part des choses il faut à la net donc c'est-à-dire oyo esengeli osala na famille na osala oyo mpe esengeli mpe osala mpe na belle famille na osala yango ezala mobali ezala mwasi parce que oyebi te lobi banani yango bakoki kosunga yo ntango likambo eoya donc okolela yo sikoyo biso soki ezalaki moko te leki ya mama na biso leki ya mama na biso nde asunga biso na eton na niveau ya paso donc sikoyo tozalaka na yango mbongo ya garantie eza te makambo nyonso compliqué donc vie ezalaki tellement compliqué donc bachasse biso sikoyo tozoyeba te tokende wa nde tokende okoluka place moko ya kobomba na biloko tolalaka no meme ata ndambo apres nde nazoyebisa yo leki ya mama oncle na biso atinda mbongo don na western union talaka babuki ndako lelo babengani biso lelo mais kitokoma don ba 16h ba 17h 16h 17h atindi mbongo na western union mbongo ye ekomi nde mbongo wana bake baretire yango rapidement nde bapesaka biso mbongo wana bazwi mbongo bapesi papa na poko na yango nde bapesi papa po mbongo nakomultiplie mbongo wana ya multiplication eza mbongo moko okoki jamais osala makambo eza sérieuse donc okoki jamais osala makambo eza sérieuse soki ozwi mbongo wana okotyango na makambo eza sérieuse yebaka ke eza na barestriction il faut ezala na kati yebaka ke eza toujours na bapénalité na babiloko mosusu esengeli ao bato bayeba donc na kofuta ya donc bambongo wana condition nango ezalaki ke il faut soit bomelela yango kaka masanga il faut soit bosala nango ambiance tout consort mais mpo na kosunga bato opesa yango moto ya famille osomba yango eloko mo soit ndako donc nakende opesa yango mbongo ya garantie c'était pratiquement impossible ya kosala yango parce que ezalaki mbongo moko ya bacondition moye okende osala yango makambo bongo ezalaki te ata nasalaki multiplication yango mais mbongo yango moye oyebana kozwa yango ndako eza te moye opesa yango mpe famille to ozwa motu okabele mpe eza te donc ezaka mbongo efoka masanga babar babilongo ya bongo donc na bafutilité donc c'était comme ça alors nde eyaki siko kosalaka ntango oncle atindi mbongo nde mbongo wana esovaki biso po epermettre ke ti tobanda so okende kolukaka ndako nde ntango mpe toluki ndako siko tozwi place nde esali siko ntango tozwi place ale na longwe sikoyo kuna ntango nayebi so ngaba ntango naye so ngaba naye kokutana so na ndeko arnaud nde ndeko arnaud azoyeba te nga makambo nyonso tu esepasaki na nsima nde abeteli nga makambo nyonso tu don azobeta tala biso ya makambo eyindaki tala ezalaki boye tala boye bobo mpe kuna makambo wana mboka eyindi mpe bobo mpe kuna basaleli délivrance bachasse baesprit wana esprit ya mwasi wana oyo abandaki kose manifeste don na nzoto ya bobo mwasi wana azalaki tuni nde sikoyo basaleli mpe bobo mpe délivrance kuna na niveau ya banduni ntango basaleli délivrance esili nde sikoyo esalaki kote mpe arnold mpe makambo eyindi nde bakendaki mpe koluka délivrance don na kati église siko ntango nga na komi nde siko arnold aexplike nga makambo wana nyonso to ayesinga tala tokenda na église moko boyeboyeboyeboye dans ce cas yo mpe ndenge eza bongo ifoka tosala nini tokende po de pere ke yo mpe retour esala nini eyela donc oyo eza evange oui evange arnold nde motu ayaki siko korelate nga ayesinga tokende na place aya mpo biso mpe délivrance kaka tozwi kuna yo mpe siko ndenge eza boye soka otikali boye retour ntango eboya makambo ekozala mabe tokende mpe kaka kuna nde amemi ngai kuna ndenga mpe nake nayokaki mbala moko nayoki conseil wana natali nga abiwi akwa bon to bando otikala na babiloko bango bato tozalaki na bango mpe bato bamemanga do nzela yango babongwani mpe bachange na bango sikoyo nga na kobanda otikala na biango mpo nabanda kobamini nde ntango apesi nga conseil wana esali ke siko toke ensemble ntango toke nakutani mpe na paster tosololi na ye mpe makambo nyonso mpe esili paster apesi nga mpe conseil abondeli mpe mpo na ngai ayebisi ngai ke non il faut oleka mpe na badélivrance mpe oyebana kozwa susu bateme donc c'était comme ça nde nalekaki mpe na badélivrance naleki na bapriere naleki na batubela natubeli na confesse nyonso tutu nyonso don tosalaki babiloko tu nazalaki no napesi nde babondeli mpo na nga tokoti retraite tout nyonso to esalemaki nde nakendaki kozwa mpe bateme nazwi bateme ti navandi sikoyo na kati ya makambo na nzambe nde naza affaire ni mpe lelo oyo nzambe asali nini abengi nga parce que depuis
nazalaka mwana moke ntango nabotami ngai nayebaka histoire yango te mais mama abetelaka nga na papa na bandeko mosusu bazalaki mikolo na ngai nde mama abetelaka nga ntango nabotami bakenda nga na église mpo bapambola nga nakanga ata na nkombo ya paster nkombo ya paster nkomboni paster ntana révérend ntana sikoyo nde mama amemai nga na église mpo bakende kopambola nga ntango mama amemi ngai l'homme de Dieu asimbi ngai mpo abanda kopambola nga directement miso ya mosala nzambe efongwami nzambe abandi bango kotalisa ayesi abi mwana oyo omemi aza un évangéliste puissant charismatique dans les jours à venir akoyeba na kosalela nga yebisa baboti na ye babatela mwana malamu mpo mwana efo aservir nga vi na ye mokili nde paster directement apesi mpe mama prophétie wana abondeli mpo na nga ayebisi mama alobi mwana oyo soki bozalaki na nkombo mosusu esengelaki bopesa ye mwaye bopesa esu nkombo wana mosusu eza te me nkombo nzambe azoyebisa nga napesa mwana nkombo na ye fo ezala Joel nkombo na ye eza Joel nde nkombo nzambe azopesa nga napesa mwana yango wana nde bapesa nga nkombo wana Joel na église en pleine bénédiction en pleine consécration donc c'est-à-dire ntango donc bazoconsacre nga bazobondela mpo na nga dans église nde esali sikoyo te bapesi nga nkombo kaka wana sur place Joel mpe pendant ke nabanda kokola nde ebanda sosa mama azobetela nga azoyebisa nga ke yo bayebisa nga ke ifo ozala mosali na nzambe ifo ozala évangéliste fo osalela nzambe vi na yo mobimba nde donc mama agarda prophétie wana na papa agarda yango ti azopusana nde babanda kobetela nga yango pendant que moi-même nabandaki donc kokanisa ke ifo nazala na nga homme d'affaires nasoutenir kaka bato nasalaka baœuvre moko ya bien mpona bato nga nabandaki donc kopense bongo c'était ça nde nabandaki donc kokanisa ke ngai ifo nazala motu moko na voyage ata nake nazongi nazosomba biloko na nga mbongo nazokende kosunda bato kaka bongo selon donc nabandaki donc kopense mais ok la Bible dit mes pensées ne sont pas vos pensées mes voix ne sont pas vos voix. Donc c'est ça ce que moi j'ai pensé. Mais or que l'Éternel avait réservé quelque chose pour moi. Depuis l'éternité, Dieu déjà avait planifié, avait déjà préparé quelque chose pour dire que oh Seigneur a sali la main à servir. Il y a moi Monique, n'a pas parcours union surtout dans la métier, n'a tamboli. Dieu n'a pas voulu que tout en a toujours n'a demeuré wana, mais alina qui a qui s'en a toujours n'a monde satanique. Donc na mwanda ngo na ozango lokola expérience na comprendre yango fonctionnera ndenge nini pour développer tango akobenga nga na kati ya makambo na ye nayeba mpe ndenge nini esengeli na banda koteya bana na nzambe mpe mpona kotalisa bango en tout cas wapi nzela ya solo ezali nde yango lelo nazocontinue koservir nzambe nazocontinue kosalela nzambe e nazala consacré comme étant évangéliste mpe nazosala mosala nzambe mpe bato bazobika nzambe azosala te bato bazozwa basolution na poto wapi parci par la même ata awa bato bazozwa basolution donc ndeti lokwa batémoignage kuta eza ebele ya bamakambo nzambe asaleli bato nauti kobondela mpona mwana moko na États-Unis mwana moko abotamini malamu mwana na age ya 7 ans mais balambuki kaka un bon matin boye basutiki mamo mwana akomi autiste mwana adéformé loboko edéformé akomi kotanga soli malobe kimi azoloba lisusu te azotambola lisusu te azolia lisusu te directement akomi mbala moko na chaise roulante mwana akomi kizengi ntango batena mwana hôpital mémoire na ye mpe kimi donc mwana perdre donc na mémoire nyonso ekei bate na hôpital baminganga batanika balobi kao ezalaka bakama donc eza bakama ya ba 1% na monde entier donc pour mwana oyo ameka mpe kozonga ata mwa ndambu ezosenga ye po tozwa ata 2 ans ya traitement nde baminganga bayebisi mama bapara ya mwana bongo nde eyesi kosala te mama na bango ntango abengaki nga tosolola na mama azolela li papa mwana azalaki malamu awuti klasi pa ye tovandi mpe na mwana sans problème mwana alobaka nyonso to asalaka ye moko abotami awa na États-Unis d'Amérique azalaka nyonso awa mais na comprendre te kaka na ntongo bibamo mwana malobi kimi mwana adéformé nyonso to ebebi directement nyonso to échange nde ntango mama abengi nga na bando oyebisi oyo nzambe atiaki na disposition na ngai nayebisi ye tosolola na mama acomprendre abe en tout cas effectivement ka nde olobi
nde tokotaki na bapriere nazoyebisa yo baninganga balobi fe sala 2 ans mpo mwana na azonga normal te me aluka ata mwa forme mo meme ata mwa ndambo ata mais sikoyo nga na esi mama na yabi omoni nzambe tozosalela nzambe oyo abenganga alongolanga do na kati ya bavi nyonso tu mpo nazala oyo naza lelo aza na kapasité ya ozongisa mwana no normal alongwa na eta wana aza na yango ya autisme mpe azonga na eta normal ndenge azalaki auparavant. Et on a pris le temps de prier si c'est pendant 2 mois seulement. 2 mois, soit 3 mois. Et le Seigneur s'est manifesté. Maintenant, nous avons moi, complètement guéri. Nous avons la classe, la vidéo, nous avons sauté ça, nous avons mort. Ce qui est permettre. Ce n'est pas grave ça. Ok. Moi, nous avons normal, moi, nous avons tamboli, moi, nous avons lié, moi, nous avons la classe, donc moi, nous avons en bonne santé, tout ok. Donc nzambe asali sokotalaka nzambe azobikisa mutu akomi daki zengi abikisi akombe plus fort raison bata mosusu vraiment bino mpe nayebi ke bokobenga et le Seigneur va se manifester, vous serez guéris, vous avez solution na baproblème na bino à travers grâce au nzambe acha na kati na nga bokobénéficie na yango. Merci, c'était là le témoignage de l'évangéliste Arnold. L'évangéliste c'est Joël. Allez-y comprendre. Il y a l'évangéliste Arnold parce qu'il y a Zali, Moana Kassi, Nanoko. Voilà, comme il a souka, le banayo, il y a clôturé le témoignage et puis numéro de téléphone. Ok, merci beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, place dans le monde entier. Témoignage Oyo. Et là, témoignage moko, il est très important. Il dit que tant on a bon moyen qui m'a ramené à se changer, et à un niveau mort que nazo, au moins quand nazo passé par émission, nazo pas attaque, ti Satan a ya visiter ngabo. Oh. Nazo la visitation à Satan ngabo. Donc on a dit que peut-être, tu vois, on va développer dans ma camusous après, nazo la visitation à Satan a ya azwanga, abomanga ipo akenanga. Ne par là si qu'on a mon avenir que oui, Nzambe a existé. Nzambe zali Dieu n'existe pas mais Dieu est. Ne pas si qu'on a contemplé si qu'on a Nzambe na mon avenir que oui, Nazado na bon côté. Satan a bimelanga ombre bimelanga dans la katanda na lali na katanda batune so bazali dans la katanda babimila ba libanda. Pour te banda ko la TV, batu babimila ba libanda bon. Na bete ya ngaba. Tu vas aller la télévision dans le salon et ça dit que tu vas surtout la TV babini libanda na la côté na la chambre ga ndeti ngona lali na test ko mutu na la porte tant on a lali si ko nzoka te ba tu ba bimainga pe na éviter que ndaku etikali ka mambo ngona kati ba tu bakina bango sur la libanda ba débat match ba débat ya musicien et tout comme ça na tikali ndambo ko na kata ndaku na lali na chambre na teka mutu na la porte. Dans une mission servante de Dieu, na sentait directement ndaku atmosphère ndaku changer. Na senti on est ndaku ningani, na senti directement présence moko équité na so na mutu na ngabo. Na senti ndako wuu yo mbamo yi ekiti. So tango yo ekiti nzoto na ngala senti o manini pe makolo na nge kangami, maboko na nge kangami na tikali fixe le wa mutu ya na kata mort. Na tikali bon fixe. Donc, la seule chose qui fonctionnait, donc la seule partie qui fonctionnait, c'était seulement la tête. Quand on tourne la capacité de faire un mouvement, nous autres, sur banda, kingo, kitati, nase, neutralisé. Nous avons jeté, nous avons dit ça même à le beau côté, on a tiré mon tout, nous avons kakande et zoloba. Nous avons mis sur la c'est fini. Donc c'était une très mauvaise visitation. Il y a un moment où bateau mususu diable la zone bango à cause de la distraction à Pongi. Bateau azalaki na bango ba bimili banda baké ko se livrer dans la distraction baké dans solo là, ne diable a profiter la moitié wana baké na distraction à jour. Pourtant on a monaka eloko wana mais donc se rendre compte que bateau non sous bazali dans na daika ngamo ko na kata ndako ya omoni bateau mususu to tikali ka siko alala yi Pongi mais to okuta bo akei oui ce sont des choses comme ça. Et l'on se met na vivre ya mwana mais si ko tango na sentir que muta telemi na simananga nde na jusqu'au mutu na cheko na moni mutu na ebisa yo na mona na mutu bon te na vina
banda au sala ba makambu na tamboli na tout donc moto bongo c'est la toute première fois na mona moto bona eso moto bongo gérer a déborder talaka pe mulai na yeto bol même ata batol mulai ya moto to bol batol mulai na et to bol batol so na zo mona ka lo boko ekiti mais na zo mona siko elonya moto ko na mona ya ko il faut na ye ba na ko fixer regard na ngatina déborder ba batol siko mugera siko ya bongo abimelinga atelemelinga na sima na mutu siko nazwi courage ya koloba natunenga na bi yo nani abali bango siko kosekanga asekinga bi ozotunanga nga nani naye nde ozwa yo yoka première phrase na ye ya mwana naye kozwa yo nayebi se oye kozwanga tokininowa ayesinga bi naye kozwa yo nayesenga okozwa ngai te nga mpe na kokufa te tobandi soki kosala na esiko discussion yango ifo kozalaka na maloba yango moni ke nzambe asalaki ata atikelanga ata maloba mpona loba yango la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 21 la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits ndetango so nazoloba so maloba nanga ezopermettre ke na faire face liboso na moto azalaki wana nabandi so koyebisenga na bi oye kozwanga nga na kokufa te okozwanga te esimba te ayebisinga lobi naye kozwa yo nga so napesi réponse nayesenga na bi obimela mpe bato mosusu boye estce ozwa bango okendala bango asekinga susu ayesinga na bi kasi koma bango koma kasi lowa bango koma kasi lowa bango nazo biso conversation oyo yanga na ye oke soki omata moto azali mpe makati ya ndako ayoki ateloko abongo alingaki aganga joel ozosolola na banani peut-être esprit wana elingaki edisparaître mais siko lokola moto aza te nazosoa tozosala discussion nazoloba ndoto te nazomona boye miso nanga boye nazovivre yango boye miso nanga efungwami nzoto nanga nyonso ekangami me tozosola na motu boye yesu na nsima na nga nazotalema tozodiscute na ye ayesinga bikale koma kasi okola basali na nzambe wana mosusu naye kozwanga yebisi ozwanga te siko ntango siko discussion ezocontinue nde c'est la toute première fois namona visitation ya nzambe nayebi te soki lelo oyo bato mosusu peut-être balingaki bango bazwa foto basala baprésente foto batala yesu yo foto selo ndenge aso namonelaki directement quand on a la discussion na yo so donc servant de Dieu namoni photo te namoni image bimelinga so na mire talaka kenga so mutu nazotala boye sikoyo image ebimelinga so ndeti boye namoni so image ebimelinga so na mire ntango image ebimi nalobi mama tala kutu yesu kutu ye ntango kaka bi yesu kutu yo na yo so mama nzoto efongwami makolo esali maboko esali mama ntango abi au nom de jésus kutu ye mama moko adisparaître après kuna mpe image nazoyebisa yo oyo te ngai namoni parce que jésus nzambe asalelaka ba barasi nyonso nzambe abimelaka motu donc na baforme nyonso akoki donc obimelo na race noire akoki donc obimelo lokola mpe ndundu lokola mpe liboma nzambe asalaka na ndenge nyonso tu alimelola namonaki elongi ebimelaki nga shokola elongi moko ya shokola ebimeli nga ntango na yabiki etala kutu yesu ye ozobangoloba mwindu mwindu te shokola mpenza shokola moko ndetika kwa yobo batiaka kwa yobo ozo comprendre ndenge te me batiaka lokwa ya yo nde sikoyo elongi nga so namona ntango abimeli nga nabi yesu kutu ye ntango kaka nabi yesu kutu yo nayebi so nzoto esali maboko esali makolo na nga nyonso tu ya nzoto na nga nyonso esali so tiolaki bate mpo wana balinga bayoso ozo comprendre kasi te eloko donc objectif balinga baa kozwanga eza ke mpo monde wana tokite yango vike tokite monde wana donc moye odénonce eza te ifo otikala kaka bongo soit okanga donc monoko siko lokola tokoma donc kodénonce mpe tokenda kozongisa babiloko nyonso tu batumbaki yango siko baretour wana ekomaki donc koya bongo evaye se armand bakutaka mpe na bameme chose baretour eya abela kutu liboma ide kutu eyela ye kutu seri moko beke vanga lokala na kati ya terrasse zwa mai wana mbela zwa eloko wana na kati ya terrasse elia omonaka ide ya kilibomeye omonaka baattake moko boyaki me nzambe asalaki kaka toujours mpo ayebana kokomisa ye na etat wana te ti lelo toza boye nakutana bamakambo ya ndenge na ndenge mpe tozocontinue nzambe en tout cas yesu aza nyonso tu
Aleki Ngouya. En tout cas, au besoin, appelez-moi. Plus 243 80 86 66 327 et plus 243 86 66 327 na plus 243 82 25 111 98 82 25 111 98. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Tout le monde est comme Nasuka. Clôture et témoignage à Évangile, c'est Joël et pas Molibino. Quand on est sorti à la montée, Manu a Obenga, on nous consulter pour nous assembler là. Il est là. Quand moi j'ai dit merci, de Dieu. Ok, je vous en prie, maman. Abonnez-vous massivement le 22 juin, tout dans la Bruxelles. Et puis, Mikolo Zoya dans quelques jours, tout dans la France. Kola pas Molibino, dans le Mingi. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko kuma mukondima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi